Maître, Tomoni Bongo libération des prisonniers politiques, sauf que tu as le constat, il y a Dio Mindonga, les liberté conditionnelle. Bato belé basali makelele babi comment est-ce que tu as membre tout ça mibe comme konzambo gâté pour attirer liberté normal mais pas si bas conditions. Cela explique à suffisance que non les présents à une autorité tira makamouni sur katamboka yo ta que maître ta que juriste cadre na kasa IDPS malobani ni oyo pesa biso comme réponse. Maître Batebele bazo critiquer la façon les présidents ont géré makamuna ministre de la justice. Kokende un exemple wana to moni bongo isa homme politique moko baza ba renommé quand même mais le combattant de l'IDPS oyo yebi ndenge bobanda bitumbati lelo oyo basala ba marche na ba 2015 ba kangama ba betama ba fimbu mais jusqu'à présent bazo ko retrouver liberté na bango te population bazo la nabiso na poto ba benga biso batu na biso bongo ba combattant na ba bundela kiti lelo bozo victoire so na bango ezani nyim tuzaki défenseur na bango situation ekomi wapi na mikola lelo. Parce que la démarche c'est comme si il y a des négociations que les présidents doivent faire avec les ministres de la justice ou avec M. Kabila. On est toujours que non, l'ombre n'est Zakaka. Merci parce que vous avez des partout et c'est de partout dans le monde. En tout cas, merci pour la fidélité à la chaîne Abisso, www.club.com. Toujours vous s'abonner pour vous toujours des informations solo en temps et en contre-temps. Tout ça, on a pour Nabino, toujours notre boss à Salam de la nation, presse à Zaina PC, Bambo Tebele, communication, information. Chaque jour, 565, en tout cas, vous êtes toujours en ligne connectée pour nous suivre. Les actualités continuent. Tout l'accès à commerce que Bateau DPS Bassalé marche pour nous soutenir le président de la République. Le président de la République a fait un match à l'OPA. Le président de la République a fait visite na Rwanda, au Bayamba qui est pas Paul Kagame. Et puis, il a fait une visite aux Zaoya, na Katiamboka, États-Unis d'Amérique. Mais toutefois, Bisso a tout ça, toujours un débat si l'actualité est belée. Même si monsieur les canaux, mais il faut toujours topper ça bien éclaircissement pour boyer Elo ni tout le Bélalelo. Baka est belé. Tout le monde comment est-ce que le président a libéré les prisonniers politiques. Mais crainte ça parce que belé bazano détenu dans la prison au to benga ba que no baza na moi bagage surtout moi ba personnalité likoloté les abon mimi ba combattant IDPS au bazo souffrir na kata prison ya ndolo to na kata prison ya makala ndelo toujours espère à la matière maître kananga na yito beta masolo wana parce que yazali moko ya ba avocat na bango moko ya ba lobeli na bango na kata ba constagnon sur na kata ya parquet na kata ya tribunal yazali wana présent ndelo invité na lelo. Bonjour maître. Bonjour. Maître, bonne santé? Oui, ça va. Oui. Maître, Tomoni Bongo libération des prisonniers politiques, sauf que tu as le constat, il y a Dio Mindonga, les liberté conditionnelle. Bato belé basali makelele babi comment est-ce que tu as membre tout ça mibe comme konzambo gâté pour attirer liberté normal mais pas si bas conditions. Cela explique à suffisance que non les présents à une autorité tira makamouni sur katamboka yo ta que maître ta que juriste cadre na kasa IDPS malobani ni oyo pesa biso comme réponse. Oui, ya liboso nako meka ko modifier pour na ko ebisa yo ke non mibeko oyo bazali kolobela eza kaka mibeko ya mokonzi ya mboka te. Donc eza mibeko ya Congo mobimba. Donc c'est-à-dire que biso nyonso tout esengeli ete toto sa yango. Ezala mokonzi ya mboka, ezala ministre, ezala biso ba avocat, ezala batu nyonso tout ezali mibeko oyo ezali ko concerner biso. Alors mokonzi ya mboka apesi ordre et pas ya ministre pour ete atosa na makambo oyo etalaki batu oyo bakangaki bango. Mingi tomonaki mokonzi ya mboka asinyaki apesaki ordre na ye epai ya ministre pona batu oyo bazalaki concerné na likambo oyo ya libération conditionnelle ndenge tobengi yango na lopoto. Alors na banzi ke ministre kolobake non aboyi kotosa c'est trop dur parce que lelo oyo oyebi que mwana mboka Dio Mindongala kolandi sa promesse oyo mokonzi mboka lobaki que non esengeli ete à recouvrir liberté na ye
Les juges en retard quand même. Non, au moni, Tolobaki te expliquait qu'il a fait passer que non. Ce qui ordonnance, mokonzi mboka apesi etinda na ye. Toza sikoyo na bité na problème otobengi problème ya procédure. Procédure wana ezali procédure moko administrative. Donc c'est-à-dire que non kolongwa na décision ya mokonzi mboka et comme là ministre aussi à son tour et sengeli était akita na ba maison ya détention apesa pe mbela na ye epai ya mokonzi ya prison po makambo oyo mokonzi mboka alobaki to oyo akweisaki ekokana kosalema. Alors vous comprenez que non ta wana nyonso tout décalage wana donc kolongwa epai ya mokonzi comme pas ministre et qui tati na prison. Oui, c'est normal que non ekokozwa moi tango muke pour te procédure wana et comme na exécution. Alors vous comprenez que non. Pour moi, je vous dis que non, retard réalité. Donc, décision ya mokonzi mboka et tosamaki pe lelo otozoloba awa mwana mboka Jomi Ndongala asa na liberté na ye. Donc, il n'y a pas question de retard là-dessus. Merci maître. Maître, Batobele bazo critiquer la façon les présidents ont géré makamuna ministre de la justice. Kokende na exemple, wana tumoni bongo ezaba homme politique moko baza ba renommé quand même, mais le combattant de l'IDPS oyo yebi ndenge bobanda bitumbati lelo oyo basala ba marche na ba 2015 ba kangama ba betama ba fimbu mais jusqu'à présent bazo ko retrouver liberté na bango te population bazo la na biso na poto ba benga biso batu na biso bongo ba combattant na ba bundela kiti lelo bozo victoire so na bango ezani nyim tuzaki défenseur na bango situation ekomi wapi na mikolo lelo. Merci beaucoup na banzi ete tango mokonzi mboka alobaki pona libération il y a des détenus politiques, ndenga lobaki, leader d'opinion, ndenga lobaki, na ba assimilé. Alors vous comprenez que non, alobaki bien que non, tokokende dossier par dossier. Alors au monaki, il y a liboso, dossier il y a ndeko Frank Diongo, ezalaki traité, tango ba traité yango esili, azwaki liberté na ye. Pe Natang tozoloba awa azali banda. Après ye toye komona sikoyo ba traité dossier ya mwana mboka Jomi Ndongala. Et na moment oyo tozakoloba awa yepe azwaki liberté na ye azali banda. Donc la série continue. Mais avec combien de temps maître parce que bande kwana ndé ba to pa ba bundela ki pona parti maître. Oui, donc pour la bande kwana je vous dis que non, ngai nde conseil principal na bango. Et tindenga ozomona ngai awa na kati ya permanence ya parti. Donc c'est-à-dire que non naza toujours na kati ya ba démarche pona kotala donc esikakani tokomi donc pour la libération na bango. Donc ndenge omoninga na esika oyo ya permanence na ye toujours pona kolandela. Donc pona ko tindika ete makambo wana nyonso tout ekende na lombango. Donc je vais voir tout le monde dehors, mais du moins nous avons quand même confiance totale dans le chef de l'État parce que tout le monde déjà oya lobaki déjà basi babandi kobima. Alors c'est ainsi que non tozali kolanda ka par ka ndenge nazali boye nazali awa pona kolanda ka ya ba combattant nyonso tout oyo ya UDPS oyo bakangaki bango na ba marche oyo ba bachelaki bango ba charge moko oyo ezalaki inutile na banzi ke ngai nazalaki moto ya liboso ya koloba liboso ya tribunal na ebisa ki tribunal koloba ete batu oyo bino bokangi awa ce sont des innocents. Donc ndenge bokangi bango bokokutana na bango bakozala wapi libanda. C'est moi ngai nde nalobaki likambo wana na banzi ke soki bokoti na ba archive na biso ya tango tozali kosamba okomona ke non maître Kananga alobaki ke non bakokutana na batu wana nyonso tu ba combattant wana nyonso tu bakozala libéré parce que nazalaki pena na conviction wana parce que na monaki ke non eloko moko oyo bazali ko reprocher ba client na ngai to ba combattant ya UDPS ezalaki te donc
zaki procès moko to sambaki to lukaki preuve oyo ezali kotalisa ya solo ete bandeko wana soit bazaki bato akamwena sapu soit babomaki bato na kati ya zandu bisika nyonso to balobaki eloko moko ezalaki te. Alors to lukaki eza na ba vidéo oyo bango moko bayaki. Vous comprenez que non okamati mutu okangi ye esika moko pendant 1 mois na anglo ya aner kuna bino moko boyebi image oyo aner tango kala ezalaki. Alors okanga mutu vous lui dictez que non awa loba boye awa sala boye pendant 9 mois. Mais or que loi na biso ezali koloba que non mutu oyo akangami epa ya OPJ azali na mikolo kaka mibale, donc 48 heures. Après 48 heures, esengeli ete mutu wana ba transférer ye akende na niveau ya parquet à son tour a fixé dossier na tribunal. Mais mutu oyo asali une année ya ba torture, donc nde esika pasi ezali ko beta na motema parce que batwana bazalaki fortement torturé. Donc ça là bato passe parce que ba démarche la bango zo mais là bazomona ki non c'est comme si ezaka na moment de négociation que le président doit faire avec les ministres de la justice ou avec M. Kabila ne bazomona toujours que non l'ombre ne zakaka. Non, là c'est très fort. Président de la République azali na plein pouvoir. Donc problème ezali problème ya ba procédure ndenge na utaki koloba yango mais tozali go étudier. Président de la République a un cabinet na mobimba. Ils allaient étudier dossier na dossier. Donc koloba était ba oyo bazalaki ko répondre na critère ya libération conditionnelle bazali esengel était ba libérer bango. Ba oyo bazali ko répondre na mesure de grâce ya président bazalaki donc babimi. Donc ndenge na oti koloba que non la série continue. Donc ndenge tozali boye ndenge za komona ngai awa donc na ye toujours na combat et d'ailleurs j'envisage même aller plus loin kokutana même na conseiller oya tali makambo ya justice ya mokonzi ya mboka. Mais pourquoi pas même pas kokutana mokonzi ya mboka ye moko parce que nazali nzengeleke oyo amoni ndenge ba combattant wana bazalaki torturé. Vous comprenez que non muto abetami jusqu'au point ya kosanza makila ya kosuba makila. Ozomona que non eza biloko moko ya mukete mais biso kutu ba conseil na bango otozali ko samba ndenge oza ko mona biso boyi mais ezalaki problème po osamba na kati ya dossier wana ndenge biso tosambi na dossier e bandeli na yango tisuka mais mwana mboka kolala na ndako ezalaki bololo. À des fois donc aussi ici ko samba boye hôtel ki okolala wapi parce que tango za ko samba ba agent nyonso tu ya aner bazali wana bazolandela yo tout ça et tout ça oyo ke non ezalaki na ba confère mosusu oyo ba kotelaki na bandako ba makambo zaki tozaki na kati ya danger moko donc ya kolobate donc tozaki na kati ya danger moko mais to tenaki mordikis to mi pesa to lobaki non oye koya eya po bosolo esengeli ete toloba yango. Donc tu es toujours obligé ya koloba bosolo. Donc yango monaki to tenir na dossier wana kino na suka. Donc babiloko oyo ba ave oyo mutu azali koloba na torture ndenge bazali koloba wana eza babiloko moko tinate. Et d'ailleurs torture selon ba convention oyo mboka na biso et ratifiaki. Donc ave oyo euti na ba torture ezali nul et sans effet. Et ça nul et sans effet, c'est pourquoi nous disons que non, na kati ya dossier, ya ba client na ngai nyon surtout, et ça qui vit vide. Et nous attendons, le quoi la mokonzi mboka a vu déjà à mesure que non ba libérer bango, bazala libanda. Donc du super ya ba démarche même donc j'envisage aller plus loin. Donc au coup na mokonzi mboka tête à tête pour na kolobalikambo parce que moi je suis au yazalaki conseil principal et ngaine nazaki na batu ebele na kati ya dossier wana donc nazali o ya bandi dossier kino na suka na yango. Merci beaucoup maître bandi balani tout ça bon na maître Kananga wa zabongo moko ya ba maître IDPS ça zo perception clairement concernant ba dossier ou ba combattant IDPS wa bon affaire comme on a sapopi ba combattant ba bongo na ba mouvement social qui on a pour déclarer bongo départ ya M. Kabila mais maître tokene lo mususu élément très important par rapport
rapport à la corruption dans le cadre de Mboka Nabiso. Tout le monde commence que le président de la République à suspendre bon installation à Sénat, mais d'autre part, bandeko ya FCC na bandeko msu ya la muka bazo mona que des décisions moko au Mokonambo à quoi kozwate. Vous étant que juriste, sur quelle base Mokonambo ko tirer source na yo na pas sur décision ana. Est-ce que ça na réseau toi na tort? Merci beaucoup, mais avant na évoluer na motuna oyo tuningai tikape na yebisa yo na rappeler lisusu pona koloba keno na lité kaka pona ba combattant ya UDPST tozaki pe na kati ya dossier to sambaki pe pona bato o bakangami pona Mwandasemi donc Bundu ja Congo parce que baza pe ba congolais baza bana mboka na biso donc biso tozali ko bunda pona ba congolais nyonso tout en général. Donc tosambi ba dossier belé ya makasi ya ba mouvement insurrectionnel donc tosambi pona bana mboka nyonso na bango nyonso tout tozali ko bunda pona batu wana nyonso tout était ba recouvrir liberté na bango. Alors pona koya kokoma na likambo oyo outi ko ya o etali corruption. Mais corruption tout d'abord ezali fait moko o ezali prévu et sanctionné na mibeko na biso ya mboka. Alors tango bandeko ya majorité ya kala donc bandeko ya FCC bon les baza majorité tilelo oui soki bazali ko tenir mordikis na makambo oyo etali corruption. Mais je vais vous dire monsieur le journaliste que non ezalaki caractère ya bokonzi oyo eutaki koleka. Alors caractère wana ezalaki décrié, c'était décrié par tout le monde, tous les Congolais. Yango ba Congolais tango ba keina maponami basali maponami oto bengi maponami o ezalaki lokola sanction parce que ba boyeki batu wana ya kalawana o ba mesanaki na makambo ya corruption na makambo ya kanyaka na makambo ya moyibi biloko wana nyonso tout ezaba anti-valeur oyo peuple congolais a telemelaki yango. Alors pour preuve on a relation que non peuple congolais a lingi biloko parce que yende souverain primaire. Je dis bien que non pouvoir ezali ko wuta et pas ya souverain primaire. Souverain primaire azali nani? Azali peuple congolais na lolenge na ye na diversité na ye nyonso tout. Comme preuve au monaki la fois passée peuple congolais azalaki mobilisé partout pour na ko décrier ba makambo oyo etali corruption. Donc pesa ki mobulu na mboka oyokaki kuna awa na Kinshasa yo zalaki awa omonaki comment population na biso et se mobilisaki contre la corruption. Mais batubeli balobi que non eza tema ke bato IDPS ba komate DP batie président pression yongo président a cédé na pression babi que za population mobimate parce que bato la muka babi que non bango bazaki makambo wana ti. Alors président a cédé na pression bato IDPS. Non, soki bato la muka ba koloba ndenge wana biso tokoyebisa bango boye. Omoni bolamo esengeli koloba yango. La fois passée oyebi que non to monaki makambo ya corruption tilelo oyo tozali kolobela yango ete eza na tango ala muka. Vous me permettez ya koloba ete mwana mboka oyo azali kokamba o ayebani mingi na la muka o azalaki candidat présidentiel Martin Fayulu. Ah voilà donc ndenge otangi kombo na ye. J'ai dit ceci. Merci beaucoup ndenge otangi kombo na ye. Bon Kotanga kombo na ye partout par-ci par-là. Bon, moi je ne trouve pas donc avantage moko na kati na yango. Mais ce qui est primordial, oyo ezali utile. Ezali nini? Ezali ete na tango ya kala. Tango bavotaki esengelaki ete voix moko kaka ya Martin Fayulu oyo uti kotanga kombo na ye. Nde ezalaki voix oyo esengelaki ete epesa chance na opposition. Poete ele kana tango ya kala. Mais va wana epesamaki epa ya nani? Balabike epesamaki epa ya mwana mbuta kimbuta. Alors tango va wana epesamaki epa na ye. Mais tala sikoyo oyo mwana mboka ozaki numéro 1 to gouverneur ya mboka na biso ya Kinshasa. Tala héritage oyo atikeli biso na mboka ya Kinshasa. À l'époque Martin Fayulu azali na kati opposition te azalaki indépendant akoki kosala choix na lolenga lingi ezalaka te ke no fa voter na kati opposition maître. Wana oye asalaki
ezalaki choix ya malamu to ezalaki choix oyo et plonger peuple congolais na kati ya misère oyo tokoki kolobela te. Mais nalobaki yango la fois passée que non, soki ya solo bandeko wana ya tango ya kala ya FCC basalaki mosala malamu, est-ce que lelo oyo na moya lelo mokonzi ya mboka alingaki kobandela na niveau ya kobongisa nzela? Non. Le peuple a besoin de cela, un peuple a besoin que non, dollar et kiti, et kiti, mais jusqu'à là, la réaction de papa maître. Oui, c'est ça donc tellement que non, mabe oyo bato oyo bazalaki na bokonzi na tango akala oyo basalaki, donc batikaki mboka na biso na kati ya lubwaku. J'ai dit bien na kati ya lubwaku. Alors sikoyo toza koluka nano tobimisa mboka na kati ya lubwaku, mboka ebima nano na mokili. Omone nano effort oyo chef de l'état azali kosala kolongola nano mboka na kati ya lubwaku esika babwakaki mboka ebima nano na mokili. Donc tobanda kotambola eza eloko moko ya masekite mon frère, hein? Tala esika bango batikaki mboka, tala bosoto na kati ya mboka, mbula muke ebeta, mais bato bazali kochola bandako eza kokende, tout ça et tout ça. Est-ce que bato bakoko vivre na lolenge wana bazaki ba manfu, hein? Bango baza ba manfu. Alors lelo oyo nayebite soki bakozwa courage wana ya koloba, mais c'est très grave et c'est très triste. Maître, merci beaucoup de chiter. Motuna Souka maître. Oui. Votre FCC ba tikimbo kana lobwaku, mais aujourd'hui les cash azako travailler bongo en coalition na FCC. Peuple zoko craindre que non le premier ministre vous dans FCC. Alors si jamais muto akalaka o abomaka mboka azonga le premier ministre, comment était que non mboka et kozala na toujours na katsa bombu. Oui, yango na koloba ndenge ndeko moko alobaki alobike non. Omoni tango mbisi ezali kopola balabike ebandelaka toujours na mutu na yango. Donc mutu yango nde ekumbaka. Omona kata ba train, ba locomotive eza nango na tina te. Bon, eza na tina parce que ezali attaché parce que ko servir na comme marchandise. Mais oyo azali ko kamba, oyo azali ko tambwisa yango ezali nde mutu. Donc na kati ya mboka na biso mutu oyo tozana yango mwana mboka Félix Antoine Chilombo Tshisekedi. Donc yende espoir ya ba congolais nyonso tout ezali na mapeka na ye. C'est-à-dire quoi? Azana droit kolonga premier ministre était un maître. Et bien bien azana droit kolonga premier ministre était premier ministre Gafé azana droit kolonga était maître. Non, ne dites pas cela. Azali garant ya ba institution nyonso tout. Azali, non, écoutez-moi. On dit bien qu'il est le garant de bon fonctionnement. Mais ce qui est ba institution, ils allaient fonctionner malamu te. Tandis que y a une mission wana, il y a la garant, hein, il y a bon fonctionnement. Hein? Garant, il y a bon fonctionnement. Mais ce qui fonctionnement est commis mabé. Il doit s'assumer. Hein? Constitution et PCA Mpifowana, il doit s'assumer en tant que garant de la nation. Au monaki natango akala bato FCC bako lobate parce que toyebi mingi bakomaki ti na point ya ko ba région mususu ba province mususu okomona que non gouvernement provincial tout ça et tout ça bazako domaine tout ça et tout ça. Mais lelo oyo soki est commis tout na bango peke ba endossé oyo bango pe balonaki. Où serait le problème? Mais nous, tous en kati ya oyo wana te, tous en kati ya légalité. Président de la République en tant que garant des bons fonctionnements, je dis bien garant des bons fonctionnements des institutions. Ce qui a remarqué était institution moko ezali kopesa mobulu na kati ya mboka et sengel était assassiné azwaba responsabilité oyo ezali yaye. Donc c'est ça, donc il n'y a pas autre chose à ajouter. Et tozali ko bunda elongo pona mboka na biso ezala bandeko nyonso tout oyo baza na kati ya prison et sengel était biso nyonso tout se mobiliser pona kosunga bango parce que ba enjeu ezali ebele na pesi surtout na bino merci mingi matondo mingi po ete boyo kista mingongo na biso na mokili mobimba batu nyonso tout balanda
biso et nabengi peuple nyonso tout congolais bisika azali ete bazala na amour ya mboka na bango tant to koloba nyonso oyo toyini mutu te mais tozali kolobela mingi pona bolingo ya mboka ya Congo. Merci beaucoup maître. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci mingi, c'est moi qui vous remercie et puis na pesi bino longonya mingi na musala oyo bozali ko sala vraiment donc mboka na biso et ça la reconnaissant mingi et pas na bino papa Lisango. Merci beaucoup. Merci Bandero Balandi en tout cas bolani bongo maître Kananga yenda za invité na so lelo apesi bino makanisna ye pe par rapport ya mboka ndezo tambola tozela na moi beaucoup c'est libération ya ba militants to ba combattants IDPS na mikolo ezali koya. En tout cas, restez pensés sur notre chaîne, vous s'abonner, benga muninga wa s'abonner mte, venez s'abonner, vous finira peut-être venir à rouge wana abonner. En tout cas, boya et belé pour tes informations ils à 24/24 565. Merci beaucoup à mon boss de la nation Passazali tonton Banda, merci à la grande dame Pichu Mangaya. Francis Wala, très bien ingénieur, merci 565 derrière la caméra. Quant à moi, j'ai voulu un grand merci et élevons les débats. Bye, à la prochaine.